tokomi na tango oyo bolandaka bino Mag FM magazine oyo informaka bino mikolo nyonso bozolanda biso de partout na ville province ya Kinshasa tika kimi ya kole ezala na bino. Tofungola Mag ya mukolo ya lelo na bateki ya mabaya kuna na wenze ya Mombele en tout cas ba lobaki na oyo etali ba réalité musala bango na micro ya Mag FM tolanda. Libaya esungaka biso libaya tozalaka na besoin nango na misale belé oyo biso batu toselaka poto tonga bandaku to peto sela ngo misala mususu kasi bateki mabaya bango moko situation bazokutana nango na ville province ya Kinshasa ezokolekela bango précisément awa na wenze ya mabaya oyo babengi chantier bois kuna na commune ya Limete na quartier Mombele ezali kolekela bango ba difficulté belé. Tangu bandeko batekaka des fois bandeko na biso ba meniser ba ko sala musala sur place pe bandeko na biso mususu oyo ba boyi na bango ko sala misala ya mabelo kola kuluna ba yaka ko yekola misala na bango wana me kasi courant pe banzela ezali ko boma bango mo ba sala musala na bango bien ezali te boka bango mo ndenge balobi tozala wona mabaya Mombele toteka mabaya to bandi pe musala ngo lelo to bandi musala kala me kala to banda ko teka malamu. Mais si vous vente ezaka lisuté po mbongo ezaka pe lisusu te mombongo ebeba mais lokwa to mesa nango yango toteka yango kaka Mombele ezali commune ya liboso quartier liboso bana koteka mabaya kusere la soma zikita ezala wenda kalifurula ezala wenda kingasani ezala monga fula bango so bad maison mère za wenda batete wenda Mombele ndoko zomo kuna bango teka le sous cash moko 20 000 awo ko jawali msuna 12 000 bango twaza ko somba wa bazoko no teka sisi oza profane na musala oyo ya libaya mweto to porter mais forte na jeunesse za mabaya ezate il faut yeba na lumechango na loko ni nango libaya il faut za na mwa notion nango o soit oza meniser o nyoso moni bazo sala oyo baza ba meniser oyo bazo sala na baza ba machiniste po tango zo sala menuiserie balakisa batu pe ndenge ni basala na ba machine. Wenze o ya Mombele o tobengi chantier bois ezali parmi ba wenze o vraiment ezali ko fournir mabaya awa na ville province ya Kinshasa kasi tozali ko belela kaka epa ya bakonzi ba mekempe ko tala situation ya wenze o tobengi chantier bois. Tangu chef de l'état azali ko beta CT pour na développement ya mboka na biso République démocratique du Congo surtout na etali ba infrastructure koto yo pe fo batala ba infrastructure ya koto parce que libaya pe esungaka ete mboka etongama awa tolobi bakonzi fo bayo kabiso poto loba pe lisusu soki bosalite to ko banda loba kaka na bawenze ya Kinshasa bateki bakomisa ba mesa ya bawenze na bango lokola mapangu na bango sedingo ezalaka te en tout cas ba pika pende ba lingi ko cédé to landa reportage ya bandeko na biso ya Mag FM. Lelo na Kinshasa tokoma komona bateki na bawenze bakomisa ba mesa ya wenze lokola mapangu na bango c'est-à-dire héritage. Po soki mutu asombi mesa ata abeli to akwei na commerce na ye akolinga te mutu mususu aya koteka na esika na ye. Alors que eza na batu misusu pe oyo baza na besoin ya koteka na wenze nzoka nde ezali malamu te po mutu nyonso oyo aza na posa ya koteka esengeli ya kende koteka. Espace ya wenze eza kaka lokola hôpital soki obiki obimi otiki muninga mususu oyo aza malade mukolo yo pe okozwa possibilité ya kozonga place mususu ekomona na malgré mbongo olie ya kokanga espace kaka pona yo moko wana eza manka gagner pona l'État po espace vide kofuta taxe te nzoka nde esengeli taxe efuta makapo mosolo wana ekota na libenga ya l'État po permettre bakonzi basalisa misala oyo ya kotonga mboka. Yango tozali kosenga na ba administrateur ya wenze ba meka pe kolandela nanu situation oyo po ekoma kokotisa bulu yeke makasi na kati ya ba wenze. Kosomba mesa ezali kosomba lopango te po bakinwa balobaka obeli opemi okufi olongwe. Soki omoni okokite libere espace muninga mususu pe ateka po na kosunga libota na ye. Boye kitoko te
nansele précisément na quartier mpasa kuna population ezali kosenga batongela bango wenze po tisiko baza na wenze ya malonga te ezosala pasi mpona koluka eloko ya kosomba. Tolanda. Na commune ya Nsele, quartier Mpasa 1 sur avenue Carrière, population bazali kolela na mai na miso pwete bazali na wenze ya malamu te, bazo senga na bakonzi botalela bango likambo etali ba wenze kutu bango moko bazwa kutu decision ya ko créer ba wenze na mapangu ya bato kasi soki mokolo moko batata mapangu baloti bango engaye bako bengana bango ya kobengana kutu ezopesa na mawa boyo kandenge bango moko ba mama ndenge balobi na micro ya Mag FM. Awa toza na wenze te toza kaka tovandi na balabala tosenga na gouvernement alukile biso wenze tovanda na kati ya wenze toteka toyoki bakayoko buka soki babuki tokosuka ndenge toza na wenze te toza na pasi gouvernement abongisela biso alukela biso esika po ke tokoka koteka kape malamu tokomi kotambola na biloko likolo ya mutu oluka esika koteka eza te wenze eza te otia boyo kitisa awa te finalement toza na kimia te tona souci basa eso wenze nde basala na terre jaune biso toteka baba da bandi kobuka ndeza toza soki na place te so tokangi biloko totyekala mutu totemisi boye moye totia eza te po place eza te toza mposa basala tota wenze mwa mokie tokoma ta koteka mpo tozwa mpe moyen tovivre na bana mpo misala eza te yango kaka todebrouye mais wenze eza te na terre jaune nde baa na wenze biso ana carrière toa na wenze te biso toteka na wenze te toza nano na balabala oyo eza wenze te na mapango ya bato me bazoya koderange biso kaka kobuka kobengana biso toza na wenze te na pokwa topesa batike siko nde bazobengana biso boye na pokwa baye kozwa tike siko tokei batike bakozwa wapi ifale bakonzi batelema balukela biso esika bachela biso wenze so totali carrière terre jaune befo bank pasa maba kaka biso nde na carrière batozangi wenze toteka na balabala bat na mapango ya bato siko na minute oyo bakolo mapango batelemi balobi foto panzana mutu na mutu akene na minute oyo toza na bana classe toliaka makambo nyonso tu siko tokosuka wapi leta atalela biso ata bino bakonzi batie sikoyo ya sika eske moko akotelema te mpona biso alukela biso esika mpo batiela biso wenze kaka ndenge baloba débrouiller mpo ete ovivre bamama babeti kelelo bakonzi esengeli bosunga bokota likambo ya bamama ya population ya Nsele mpo na likambo oyo etali bawenze na bango bongo ete ezali le seul moyen oyo esungaka kaka bamama bateka mpo na koya kobokola bana boyoki mpe bosalela. Aveni Kasavubu ebebi makasi pona mai ya mvula en tout cas kuna population ezali ko condamner beaucoup plus bakonzi. Reportage ya bande kwa Mag FM etali si réalité. eza nango liziba ya mbisi te mai oyo bozomona ezali mai ya mvula oyo ezokonoka mikolo oyo evanda awa na croisement ya avenue Isoke Kasavubu ti na croisement ya avenue Itaga Kasavubu. Ba motocycliste to population oyo eza koleka awa baza kolela tongo midi poko abino moko boyo keloko. Problème est bakanivo esebushaka mpe rapide quand bakanivo eza kosebushe mai ezozonga na nzela epuis ntango mai ezozonga na nzela ezosalake nzela ezobukana chaque fois epuis bakalite mpe ya makadamu oyo bazosala nayebi te so ezorespecte banorme okoma nde eza boye nzela oyo problème eza lisusu eza nini problème ezoserepete parce que bazosala banzela ndambu bazosala peut-être 100 mètres okomona lisusu 100 mètres etikali après quelqu'un po etikali mwa bien ekobukana lisusu nzela ezongi lisusu ya kobukana bato bakomoloba lisusu presque sabuku ebukani kokasa ebukani oke nzela bazosala yango ba 100 mètres ezoresoudre. Mususu alobi ezali nde gouverneur mutasali mabe ponzela babanda kobongisa esilaka te bango kutu balemba na bango koloba mais baosala boni.
manda oyo mobimba oyo ngubila asali de 5 ans nyonso oyo nzela oyo ezalaka boye bobongisaka nzela te me nzela oyo ezokotisa mbongo me mbongo wana oyo ekotaka na kesa ya leta wana ekendaka wapi bazozelaka makambo nyonso mpona kaka president ya kosala nazoregrete mpona burgumestre ya commune ya Kini commune ya Kini kabambari mobimba ebebi isoki ebebi depuis babandi kobongisa basali mpona kobongisa nzela tozomona ata réaction moko te depuis batikaka banzela nyonso ezaka bongo mususu kuta lobi bafwefwe etonda bango na makolo mukusa sante na bango ekoma menase likolo mai oyo po ata mvula enoki te bokokuta kaka liziba ya mbisi elongwaka te etikala wana po bakanivo kutu mawa plein hôtel de ville eyaka kutu kosala eloko te ata burgmestre akomi na Kinshasa makambo okuta pesa yango mokongo lokola eza na kati ya municipalité na ete nzela oyo tolobeli yango autant de fois bakonza mboka nayebi te so bamona bapasi oyo biso tomona eza réalité nazoyebisa okotala ata mpe na makolo na nga baefe oyo nzela oyo esi epesi biso toza na prince Kasavubu na avenue Isoge donc précisément nzela azambi nzela oyo ekotisaka mbongo taxe ekotaka biloko ya braza eutaka so euti badepozaka yango na nzela oyo mais bakonza mboka ou bien premier citoyen ya ville atikali kozwela biso solution ya nzela oyo te toza deya une année na nzela oyo Avenue Kasavubu ezali bongo avenue munene o esalaka trafic na kati ya capitale kobongisa yango eza esengo mingi pe lokumu ya bana mboka kuna na avenue Bokassa en tout cas ebebi makasi penza population ezali kosenga lisungi na mukolo lelo epa ya ba condition te pasi pe mawa nzela oyo ezali kokabola commune ya Kinshasa pe oyo ya Barumbu epai wapi avenue oyo ezali kobeba mikolo na mikolo ezali kotika ata esika moko te pona ba passager bakotia lokolo poto eke ezongi nde etikaka toza na kanya makasese to pe na province oyo esika bakonzi bayebi ata kotia lokolo te Eta nzela oyo ezali ko pénaliser libre circulation ya ba paisible citoyen alors que ezali nzela moko principal oyo ezali komema vers grand marché pe na centre ville ya Gombe. Ti mokolo oyo mokonzi ata moko te ya ville province ya Kinshasa ayebi kotia liloba to pe makolo na ene oyo esika pona kotala condition ya impraticabilité pe pasi ya population oyo bavandaka esika oyo mingi bato bautaka na ba commune mususu pona kokota centre ville misusu na tina ya koteka misusu pe na tina ya koya misala kasi ezali condition moko ya pasi oyo ba population bazali ko vivre na tang oyo surtout ya bambula. Makasi donc nous avons beaucoup de gens qui sont pour nous avons cassé coufi na j'espère nous avons cassé coufi donc moi ils étaient circulation bon ils étaient côté au point nini nous avons beba mitro comme les kabanzia mususu ko kima bokasa awa donc moi ils étaient on se ngamo konza mboka stala ata likamna biso ah bon sala biso nzanda bon sinzile lenge sakuna tala ka boye circulation bon côté ezate to souffrir makasi pour nzela to simba que population ezali na pasi ya kotambola pe mituka ezali na pasi ya koleka na nzela o surtout na avenue Bokassa bondi melangai on dirait kaka ezalaki nde likamo susu na tango bambula oyo na lolenge makambo ezali kokendele population azali kaka na posa se moko projet à 145 territoires o ezalaki na ba province mosusu esenge monisa misala na yango na ville province ya Kinshasa o ezali miroir ya République démocratique du Congo mingi a na centre ville et pai wapi projet Kinbo Peto ezali kotambola kitoko na gouverneur Gentini Ngobilambaka baveni mingi na mikola lelo baza kozanga ba plaque d'adresse ezosala pasi na bao bazoluka bayeba bandeko na bango bavandi bisika nini. En tout cas reportage oyo etalisaki réalité tolanda. Mag FM ekitaki na ba différentes avenue ya ville province ya Kinshasa pona kosala constat soki ba plaque ya ba adresse ezalaka kaka na ba avenue.
Jokande na baveni mususu constat oyo tosali ba plaque d'adresse ezalaka nango lisusu ya malunga te. Okomona na aveni moko mususu lopangu moko nde ezali na plaque kasi ba mapangu oyo etikali ba plaque d'adresse ezali te. Oyo epesaka pasi na mupaya soki aye koluka mutu azoyeba te akokotela na lopangu nini to numero 10 to 20 ezalaka wapi. Soki pe akutani na bato ya mitema mabe bakokosa ye kende mupande okuna uswati continue tout droit nde okomona yango alors que esika azali koluka eza na kaka pembeni. Nyonso wana faute ya manque ya plaque d'adresse. Na yango wana toko interpeller ba bourgmestre na ba chef du quartier oyo ezali musala ya kobetela yango penza sete koluka ba venu nyonso ezala identifié po soki likama esalami boyeba ndenge nini ya kodetecte yango po soki plaque d'adresse eza bokozala na facilité ya kokita na terrain au lieu bo banda koluka tope mutu soki aye koluka mutu tope mupaya azala na facilité ya kokoma esika azali. Boye ezali soni makasi pe pasi kotala que na ville province ya Kinshasa une grande partie ya baveni ba plaque d'adresse ezalaka te o ezali soni. Bourgmestre fongola misu, chef du quartier fongola misu, chef ya avenue pe fongola misu. Oyo ezali dossier à suivre. L'eau c'est la vie, mai nde makambo kasi kuna na ngiri bango bakoma komela mai ya forage likambango ezosala pasi na ba consommateur ya denrée rare oyo tolanda. Tozali koyeba te soki situation ya mai o na ville province ya Kinshasa ezali kokende wapi parce que population azali kolela ba robinet nyonso na mapangu na biso ekoma nango ba échantillon parce que mai ebimaka nango lisusu te neti botala awa na plein centre ville na commune ya Ngiringiri mai ebimaka nango lisusu te. Tomoni population azali kolela akomi kosomba na ye mai na ba forage. Tozali koyeba te situation oyo toke nango wapi aussi longtemps. Ngiringiri ezali na katikati ya Kinshasa mais régie des eaux apesaka bango lisusu mai te. Ndenge nini bakoyi kobanda kosomba mai ya ba forage o toyebi ke mingi esalemaka na ba périphérique ya ba ville mais awa en plein centre ville nde na Ngiringiri bazali kosomba mai ya forage. Tosalaka une semaine voire même 2 semaines mai ezobima nango te. Soki kute kobima eyaka ba 2 heures. 2 heures wane koya temps mosusu totoki 4 heures eke nango. Ba maman bazo souffrir na forage na bosanaki forage pe po ça les sengaka courant ezala. Ce qui courant ezate ndenge ezala ekosala te. Alors ce courant ezate de fois faut tozela ti courant ya poto kotoka mai na forage. Eloko zo bikisa biso forage tala na ngambu bo zoma na forage yango ezosunga quartier nyonso yo forage o soki oyo te nde pasi ebi magana ngo metanto 3 jours neti bo 3 jours na ebimite poto yebi pete soki kobima lelo soki pe lobe kobima to yebi pete biso toyebaka eke ba forage bande kozala mingi na ba intérieur neti na ba mboka bisika oyo régie des zones na komaka te basali bango ba forage po bikisa bango soit ba forage ya foko to pe misusu ba forage kaka bache ba robinet po bande ko na biso bande ko vivre na ba intérieur bazwa mai ya komela pe ya kosela misala kasi awa na centre ville ya ville province ya Kinshasa ezali capitale ya République démocratique du Congo na commune ya Ngiringiri commune o esalame pe bandaka la régie des yeux c'est à côté pe bandaka la kasi population azongeli kotoka mai na forage pona nini pour régie des eaux ba robinet na nyonso ekoma na ngombe échantillon et za pasi pe ma ba kondia régie des eaux bota la situation oyo bobongisa musala na bino po soki boye ekosimba te bazo continuer kosenga mbongo na se bango banani ba reserver avant o matana mutuka soko pesi mbongo na se te okomata te en tout cas nyonso wana pona koboya ba fausse tête tolanda. Kinshasa makambo Kinshasa du jour au jour tokomona makambo ya ndenge na ndenge. Pona yango
bareceveur bakomi na système ya mbongo na ses mingi ezali bareceveur ya babus ba esprit de vie to pe ba 207 oyo tobengaka esprit de mort bango bakoma na système avant okota na mutuka pesa mbongo deja na se pona nini bino moko boyoka ndenge balobelelaki na micro ya Mag FM paso moni biso bareceveur tozwa mbongo na se bino nde bobimisa bakarte bobimisa na bamatricule tozwa mbongo na se à travers bato ya bakarte balekaka ebele yango omona ke tozwaka mbongo na se mpo soki tozwi na se te esansi toosomba litre na 3500 na omema mutu ti okomisa ye peut-être rond-point ngaba kalite oyo esansi ekonsome okoma na rond-point na mbongo no ya essence ekoki te otala ose retrouve na 4 personnes bato ba carte na 5 personnes bato ba carte moyen se retrouve ezate yango omona ke tozwa mbongo na se tokoki ozwa 14 personnes bien 13 misatu batikali bato ba carte. En tout cas, stratégie oyo ezalaka kaka mingi na ville province ya Kinshasa ba receveur ba pesi ba vi na bango pona koloba soki bakoma kosenga mbongo na se ezali pona ko éviter bato ba carte ba faux tête bato oyo akomata na kati po futa komi ko compliqué ye e komi makambwa. Toi tu me connais, moi je suis Yonani. Pona koboya babiloko wana yango bakoma na bango kozwa mbongo na se soki opesi mbongo na se te okokota pete. Pona yango tozo senga kaka na ba autorité baye bakocha mwa ordre po système oyo ebundisaka batu pe esalaka ke batu babungisa biloko miyibi bayiba bango na pression wana koto azolinga akota kuna azofongola sac moyibi pe ayibiye mwa ordre eza la kote wana pe na ba client boto sa musala baninga okoti na bis futa mbongo na yo po ezali droit ya chauffeur to pe receveur azwa mbongo oya musala azali kosala boyoki na oyo etali transport ya moto bawewa bazalaka na prix fixe te mutu nyonso aza na prix na ye ata ake distance moke ya koyebisa yo monta na ye ya ebele ezokamusa mpe ezolobisa bakino tolanda. Comportement ya ba motocycliste to ba wewa ekomi kopesa pasi makasi epa ya population na ndenge ya mukete soki kaka obimi na nzela otelemisi moto ezala ozokende musika te okoyoka kaka 1000 francs 1500 2000 francs to mata donc po ozwa moto na 500 francs ekoma mama na problème surtout soki kaka likolo ebandi koyinda to tokomi na pokwa choix ezate oboyi otiki peye basoki deja moko apesi prix bango nyonso ndenge moko lokola ba mama ya bwaka nzoto okotuna okolemba ti okomata po soki osali fier okotelema na yo monima ya Lumumba na re yango tozali kosenga kaka na bawewa bolembisa muke surtout ke pasi eza makasi na mboka système oyo ezali konyokola bakino makasi mutu soki aza na mbongo te okomona bandi kotambola makolo na ba risque nyonso mingi na butu po soki akutani pe na batu mabe lokola insécurité ezali makasi na Kinshasa bakobotola ye nyonso aza nango to pe akoki ko perdre vie na ye ekopesa pasi na libota tozalaka pe na susi ya baninga ennemi ya Congolais ezala mopaya kasi Congolais ye moko te boyoki. Transport na Kinshasa bakumbi mutuka bazo respecter code de la route te constat esalema ki boye na bandego ya Mag FM tolanda reportage. Kozanga notion ya code de la route epa ya ba chauffeur mingi na ville province ya Kinshasa yango tokoma komona soki kaka embouteillage ba chauffeur bakomaka na système ya bikende bizonga c'est-à-dire zigzag ake koto soki amoni kuna ebandi kokende azongi lisusu kuna surtout ke ba moto ekoma ebele
ntango mutu ya moto azo précipité aleka ye pe azokota okomona ecréer accident soit atuti pe mutuka mususu nyonso wana suite ya incompréhension na bango ezala nzela eza muke bako créer 4 à 5 bandes misusu bakomaka koleka ti place o ezali réservé pour na ba piéton okomona embouteillage ekotiti na ba piéton epesi pito pale esika ya kotia lokolo ezali te pona yango tokosenga kaka na ba chauffeur bazalaka na esprit ya kopatiente po kokende liboso ezali kokoma te soki osali accident bakokanga yo wana okomona mutu azalaki sima aleki conscience esala circulation esalemaka na ordre pona koevite bambouteillage na baaccident boyebaka pe korespecte bande po tomonaka misusu aboyi na ye kozela akoti sens unique mutuka mususu ekoya akomi koluka nzela incompréhension ekoti babandi kofinga na mafinga ya soni boye eza kitoko te. Avant tokabwana bino tofongola page rose ya mokolo lelo. Mag FM ezali kotombela joyeux anniversaire na bébé Gernela Ngwele ye azali ko célébrer anniversaire na ye mokolo lelo. En tout cas tozali kotombela ye mbotama elamu tika kolo yeso azala na ye kokola na maboko ya Nzambe longévité nde tolobaka ezala partage na ye. Awande tosilisi magi ya mokolo lelo soki bosepelaki bopesa merci na baingénieur oyo bakompanaki magazine na bino ya kitoko ya bainformation totangi Enoch Mafuka Francis Peta po anite Gelor Mouya na Don Benjamin kuna na régie. En tout cas bande ko botika la fidèle na magazine na bino Mag FM tokutana na bino na mikolo ezali koya.